what's up everybody? This is Eloma. Deja vu news like I told you, we live here in Washington, Seattle. Tozawa na Washington, Seattle, nenge masole peselaka. To yele l'église nenge zalaka, to sali moi mikolo tout monde na gate. Tozana ba prêtre. Ba prêtre ba mboko ba dudu. Zomona. Donc toza awa ye oyo to pese moi maloba pesa maloba po magamba l'église na biso ya ba congolais be banchongi baleki mingi yebika ba congolais. De ba congolais ya ba logique baza vraiment te. Au mona mutu moko azosambela mais logique ezalaka te. Vous comprenez? Donc il faut que bagatang tout ça na l'église ya ba congolais. Et ça na image. Tant que tu es dans l'église ya ba congolais. Tant que tu es dans l'église ya ba congolais, donc il faut comprendre ndenge tolobelaka. Tozolobela mutu te to na mabena mutu te tozolinga to bongisa kaka po ba congolais bantsongi baleki mingi. Trop lolendo leka bango ti et pas yo il fallait pas lolendo ezalaka. Bon, biso toza batantiepo tozo chambale na se. Neni papa. Non, kimi ezali ya. Vraiment, nasepeli mingi ndenge na moni lelo yo. Alaka yo mutu ya mbiso na bamboko la biso réalité ya ba makambo nyonso. Vraiment ezaka ndenge wana pona makambo ya église yango ba. Yeka l'église po toselaka nzambe kaka. Pour ceux qui nzambe te elo musu ezate. Ba confirmer le ki ndenge ni pote ça fait longtemps tout monde ni pété kadixet. Ça enyokoli biso ano mobimba. Mais nangolo nzambe zamba abateli biso kaka yango mo lelo toye ko sanga na église na biso pour plutôt comme nzambe na ba confirmement ndenge le comme si joti na décembre yango moni vraiment toye to kutani na sepeli vraiment mingi vraiment nous ande kolo masolo opesela kanga madame Mbote Riti Bompengo. Merci vraiment, merci. Merci que zo batela leki na biso kitoko pona mona ki déjà ba santé kitoko. Obesa rappel il passe na Mbote Esther Bompengo. Merci. Obesa bango na leli bino na lela bango trop. Merci. Mukonza Washington de. Wana bola na perte. Yende mtala sababu ngeni ni orientation. No sobo yé a. Merci. Bola na perte donc. Nenge toza koloba. Tozalaki awa toyaki kotala ba massa na église to sali mwa mikolo ebele toyaki église te mais toye église po tokutana na ba massa ndenge ba massa baza koloba mais eloko ezosala mapasi na kati ya ba communauté ya ba congolais oyo bantsongi baleki trop ndenge nayebisaka bino bantsongi baza bato ya double tranche congolais mosusu okutane na nzela po apesa otala mbote azomimona neti ye asombi déjà avion na baveste na bango baveste oyo kaka tozosomba oyo baveste moko ya moins cher oyo omona motu moko azosalela fier donc c'est ça bacongolais bazochange te tozosala effort bacongolais oyo bazochange te baye mpe awa ebele bongo bapeti oyo baye sikoyo mikolo ndenge bazobota donc bambonga bataxe baboti trop mpona mbonga bataxe bon via motu mpe tolanda te tozolobela mpe motu te mais avec le temps tobongisa makambo fo to recadrer makambo ebele na kati ya communauté l'église mpe tondi ebele oyo kaka oyo ka pasteur kingani mutu nyonso so awuti kongo ye akomi ne kaka pasteur donc mona bandaki na ye koteya kaka na église moko bo na kimbantseke kuna ta mosusu na selembau soki aye awa akomi pasteur donc bapasteur tala bakomi ebele donc nazokomprendre te soki bapasteur yango bazalaka bapasteur ya congo ou bien bapasteur bakomaka na États-Unis. Donc eza bongo biso doa bata vérité soko esui yo oke kosukola. Donc soko za faux pasteur esuka tokoyeba. Awa toza awa na Milton. Awa toza na Milton bauti kosomba zo église ya sika bauti kosomba. Open door euti kosomba église ya sika. Donc eza église ya liboso ba congolais basombi na kati ya Washington awa yango Elinda nazosela yo bonjour eza église ya sika ba congolais basombi na Milton donc lupango yo enclos yo mobima ndenge bozomona eza église ya bango moko bapaye donc elakisi bokasi te fo soki baeglise yango nyonso bazosala boye bazokoencadre bapeti wana ekozala bien mpo génération lobi ezala mwa kitoko
ezosalama bien mais tozotelemela mais Elinda tozotelemela kaka makambo ndenge tozolobela makambo baconfinement oyo balobi confinement ezala mais bazobanga na bango confinement te tala ndenge batelemi baza na bango donc makambo bakongolais ezalaka kaka boye bon biso mpe tozozwa bango bavideo bazoyeba te eza vérité il faut totiaka bango na vérité baye église babi bato na bato fo bapanzana c'est ça comprendre eza kaka masolo ya bakongolais ndenge ezalaka bon tokomi na suka wana ezalaki elom sisineti ezalaki elom sisineti tokos na tokos awa soko boyo ko nika vérité yango wana bon tobendana topesa mwa bato bambote bongo tokende kata